Mbote balingami bana mboka Congo, balingami bana mboka Congo na kati ya diaspora ya Afrique du Sud. Ngai molobi na bino mwana mboka Malachi Bosweli na kati ya Cape Congo TV 27243. Zali chaîne na bino ya mboka esalami mbongo na mboka ya Afrique du Sud na Cape Town. Tina ya chaîne oyo nasali yango na zali pote totombola oya biso communauté congolaise na kati na mboka Afrique du Sud, na kati na mboka Europe, na kati na mboka Amérique du Nord, na kati na mboka Asie, na kati na mboka Australie pe na New Zealand. Communauté congolaise mobimba. Bien que chaîne oyo salami bongo na Cape Town, Afrique du Sud, mais ali chaîne ya diaspora, chaîne ya diaspora ekulobela makambo ya diaspora congolaise, information ya diaspora congolaise pe information ya mboka epai touta. Cape Congo TV 27243 ezali chaîne ya diaspora congolaise esalami bongo na Cape Town, Afrique du Sud, pona kolobela makambo etali bongo diaspora congolaise, information ya diaspora pe information ya mboka na biso Congo epai wapi touta. Tina ya chaîne oyo ezali pote tosunga diaspora congolaise na mikili nyonso oyo tozali, bipai biso tozali kobanda na Cape Town, Afrique du Sud, na Europe, na Amérique du Nord, na Asie, pe comme na Australie, comme pe na New Zealand, epai nyonso tout Congolais ozali na kati ya diaspora, même na kati ya Afrique, na ba pays ebele, communauté congolaise ezali na bamboka ebele à part Afrique du Sud, ezali bipai na kati ya Afrique. Tina ya Cape Congo TV ezali pote tolobela makambo ya diaspora, ndenge nini esengeli na biso ba Congolais tosangana tokoma bomoko tolanda ndakisa ya ba ekolo mosusu oyo tozali bango na kati ya diaspora, lokola diaspora ya bandeko ya Nigeria, ya Cameroun, ya Gabon, ya Kenya, ya Maroc, Égypte, pe ba Chinois, ba Indien, ba Bangladesh, ba Pakistanais, ba diaspora ezali ebele epai oyo tofandi, pe tomoni lolenge nini ba diaspora wana ya bamboka na tangi ezali kokende liboso pote bazali bongo ini, bazali bongo soudé. Tina wana nde ba diaspora na bango ezali kokende liboso, bazali na qualité ya vie ya malamu koleka biso communauté congolaise, koleka biso diaspora congolaise. Pourquoi? Parce que biso tozalaka jamais ini, tozali bongo na bokabwani, tozali ba difficulté ebele na kati ya communauté congolaise, na kati ya diaspora congolaise. Ba difficulté ezali ebele oyo biso moko c'est facile po to résoudre. Ndeko akoko ya boye azangi esika ya kovanda, ndeko akoko ya boye azangi musala, ndeko akoko ya boye azana difficulté ya mokanda, esengeli na biso tozana bomoko tosangana pote tosunga bandeko wana. Ndeko akokufela mwasi, ndeko akufeli mwana, ndeko akufeli mobali, lolenge nini oyo biso diaspora congolaise na bamboka tozali ya libanda toyokana tozana bomoko pote tosunga oya biso diaspora congolaise ekende liboso lokola ba diaspora mususu ya bikolo mususu tozali komona mboka oyo tofandi bisika tofandi ndenge bazali organiser, même na makambo etali business, ba Somalien, ba Nigeria, ba Camerounais, ba Gabonais, ba Marocains, ba Égyptiens, ba Bangladesh, ba Indien, ba Pakistanais, baza musika na biso. Et puis, la communauté congolaise ezozonga toujours na sima. Pourquoi? Parce que tozali bomoko te. Toyebi bien tolobaka na lingala, mosapi moko esukolaka elongi te. Na tina wana nzambe apesa biso loboko na misapi mitano pote esukola elongi esunga nzoto. Yango esengeli na biso diaspora congolaise tozala bomoko tosangana pote totombola oya biso diaspora congolaise. Qualité de vie ya malonga ezali te na diaspora congolaise. Pona nini? Moto na moto amifandeli, moto na moto kimogroso, moto na moto kiprezo, mais tozali na bokabwani moyen diaspora na biso ekende liboso ezali te. Pourquoi? Tozali na boyokani te,
tozali na kosangana te bomoko ezali te moyen totombola wa biso diaspora congolaise ekende liboso communauté ekende liboso mpo te to résoudre baproblème tozali na yango na kati na bamboka tozali na diaspora tozali na badifficulté ya mikanda badifficulté ya misala bakokoso ezali ebele nauti koloba ndeko ya koyabu ezali na badifficulté mosala ezali te esika kofanda ezali te moyen tosunga ye ezali te pourquoi parce que boyokani ezali te mais soki na communauté ya Somalien, ok na ba communauté ba Bangladesh, ba Nigeria, ba Camerounais, soki ndeko ye ba kusunga ye, ba kopesa ye pa pote afunga makinde liboso. Par contre pa na biso ezalaka te. Yango tina ya Kep Congo TV eye pote tolobela communauté congolaise ya diaspora to sangana to zala bomoko pote to tombola communauté congolaise to lobela makambo etali bongo communauté congolaise to lobela bongo makambo etali bongo mboka na biso Congo to sangana pote to tombola oya biso qualité de vie to sunga oya biso communauté to sunga oya biso diaspora to sunga oya biso mboka congolais ozali na témoignage ozali bongo na préoccupation loba yango na Kep Congo TV 27 243 pote to sunga communauté congolaise ekende liboso numéro ya appel to WhatsApp ezali bongo plus 27 78 40 90 244 numéro ya WhatsApp to appel ezali bongo plus 27 78 40 90 244 ya bino molobeli mwana mboka Malachi Bosweli na kati ya Kep Congo TV tolobela makambo ya mboka information ya mboka makambo ya diaspora totombola oya biso communauté congolaise diaspora congolaise ekende bongo liboso pote tosunga ekolo ya biso mboka Congo ingeta